Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Vive tension na Goma wapi population a manifesté contre présence ya la police rwandaise na mabele ya mboka Congo. Conseil national ya UDPS Kibasa ba clôtura ki session ya septembre mokolo ya samedi 18 décembre na minulu minene ba détail tout titre na édition ya lelo na zene sengo mingi ya ko présenter les bino. Bon début de semaine, mabote na bino mbote Kinshasa, mbote Brazzaville, mbote partout dans le monde. Biska bosu libakwa kono na biso édition lelo ebandi tika to fongola yango na tension ya makasi o ezalaki mokola lelo entre la police na population na Goma wapi bazali côté mais la présence ya la police rwandaise na mabele na bango bolanda image pe commentaire. Lundi 20 décembre 2021, ville ya Goma, chef-lieu ya Nord Kivu et la moki na ba choc suite ya appel ya journée ville morte lancée na ba organisation et ba société civile pour na ko décrier criminalité na plusieurs entités ya Nord Kivu. Peli sous l'entrée annoncée ya police rwandaise sur axe Mutanga Majengo. Tension ezalaki makasi wuta première heure ya mokona lelo batir ezali ressenti na zone pendant plus d'une heure sur place bazali ko ba blessé grave bazali côté ya ba civil pe ba police o bazali ko tirer ba balle de sommation pour la koluka ko disperser manifestation ba même source ba ajouter que des armes ya la police ezalaki emporté na ba manifestants. Une balle perdue et atteindre mona moko o ezalaki libanda kasi akufite ndenge ba témoignage et pesame sur place. Ba source mon source ezali ko préciser que ba mort na baron ya civil kasi pona la police sonal ba mort ba monanité yango ezali kaka ndenge ezali na kolobama. Kasi to ba que dispositif important ya la police ezali déployé na ba kwanyonso ya partie nord ya ville ya Goma. L'arrestation et manifestants ils déjà signalé. Par ailleurs, na route Goma que plusieurs barricades ils visibles na chaussée. Peli sous perturbation ya circulation ils makasi batu babini mingi te bazali ko banga po batu ils koyokana. Kasi ba force ya sécurité bazali ko soutenir que bango batinda na terrain. On a ko disperser manifestation oyo pe koluka kozongisa ordre public kasi selon maire ya ville ya Goma. La police rwandaise mon côté à côté na ville ya Goma tope na Nord Kivu soki bat bazali na information yango ba pesa pozali ba rumeur ozali ko mbimisa tension pour ya et sengali mboka na biso za na kimia asi sujet tope dossier yango etikali bongo à suivre Kinshasa et l'équipe partout. To continue édition na biso pour na koloba que procès en flagrance ya assassinat de ko Olivier Mpunga et Fongwami Moko na lelo boye ba que ba présumé acteur ya liwana ye topé ba oyo ba tortura qui est bango nyonso bakangami bazali déjà koyo kama liboso ya ba juge pe mobeko nde ekozali ko na bango to kozongela bino très prochainement na ba détail nyonso na ba édition na biso ezali koya. Toujours le même dossier, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a instruit ministre de la Justice et ministre des Affaires intérieures et Mboka pour la banquette sur loi ya Olivier Mpunga ou ya Koufaki Nicolo Eleki na caché à la police suite à torture. Bolanda image fait commentaire. Ba réaction zali kokoba kokita uta dossier ya Olivier Mpunga jeune tabassé pe oya bomama ki na ba installation et ba services spéciaux à la police. Vidéo etambola ki na ba réseaux sociaux ezali ko la torture o esala ki que batu ebele bazala indigné kasi pour la premier ministre ya lobi a instruire vice premier ministre intérieur pe le sous-ministre d'état à la justice ya ko diligenter banquette moko pour na ba terre basala ki crime o ba subir rigueur ya mibeko. Pe avant réaction ya chef ya gouvernement ba voix ebele tangamaki
na même affaire. Polémique makasi ezali observé wapi sitting moko na appel ya Jekoko Mulumba ezali envisagé na ba prochain jour on a dénoncé acte où ezali mabe makasi. Na côté na ye, ministre de la Justice a assuré que 4 personnes au bazalaki ba propriétaire ya voiture au bazalaki engage bazali déjà na maboko ya justice. Ezali bongo officier ya la police judiciaire, chef ya poste, propriétaire ya mutuka wana pe récepteur. Papa ministre, yo moko zali papa. Ata soko bomi mutu ngana zali veve mwana nanga kaka ye wana papa bakoki koboma mutu modele wana bakoki kobeta mutu ndenge wana justice ngana lingi esalema na mboko nalingi justice esalema mpona batu wana abenga tanga parate ke o mwana na yo asali boye mosambisi mwana apres boke kotia mwana lokola clandestin papa ezalaka wapi. Pour rappeler que Olivier Mpunga azalaki arrêté na cadre ya affaire ya voiture moko epesamaki engage. Na boye auditorat militaire ezali déjà saisi quelques arrestations ezali déjà opéré na rail à la police pour na ba raison d'enquête pe koluka nani asalaki acte oyo sali pasi mwana mobile jeune garçon kokufa boye na maboko à la police parce que azwaki nkuba pe azalaki torturé ezali malamu te na état de droit. Kinshasa et l'équipe partout. Kina souka quel niveau bazobeta Olivier et puis plaignant azo loba place wana azo sepela na ye na ndenge bazo torturer Olivier vraiment kobeta mutu boye ti akufa bobeti mutu azo tinda babeta Olivier. Depuis de bandelike Conseil national ya UDPS qui basa ba clôtura qui session na bongo septembre wapi milulu ekutana ki na ba intellectuel ya UDPS qui basa ba réfléchissa ki sur mboka na biso pegi lungaza ki témoin événement na mongongo ya Nathan Siata. UDPS qui basa grand parti politique ya mboka na biso basalaki clôture ya session ya septembre ya Conseil national na bango. Conseil national oyo ezali moko ya ba structure topé branche moko oyo ezali ko salema na kati ya parti UDPS qui basa pona ko réfléchir ndenge nini parti na bango ekoki ko tambola pe ko pesa ba solution na makambo ebele ko former pe ko sensibiliser ba membre ya parti sur makambo ya ndenge na ndenge ndeti likambo etali état de droit na kati ya République démocratique du Congo, gratuité et enseignement, élection oyo ekosalema na 2023, sécurité na partie est ya République démocratique du Congo, pe makambo misusu yangonde et salaki session ya septembre oyo outi kosila pe bakangaki yango mokolo ya samedi 18 décembre 2021 na siège ya parti UDPS qui basa awa na 11e rue na komi Nyalimete nyonso oyo bazali kosala sous l'impulsion ya président national ya UDPS qui basa mwana mboka Augustin Kibasa Maliba pe bazali ko soutenir à 100% vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ko tchepo na élection oyo ekosalema na 2023 après hymne national lisusu hymne ya parti na bango balekaki na présentation ya ba cadre ya parti oyo bazalaki présent na événement yango liboso ya bureau mobimba après yango nde président ya conseil national asalaki discours pour na kotalisa na assistance nyonso nini nde esalemi na session ya septembre pe nini oyo ezali kobongama oyo ekosalema après kozonga na bango na ba vacances. Lelo mululu moko ya munene UDPS qui basa à travers conseil national les organes ya parti to clôturer masolo ya session ya septembre to lobelaki makambo belé na session oyo et makambo tali état de droit na mboka na biso makambo tali gratuité enseignement makambo tali élection na biso roya na 2023 makambo tali sécurité na biso ya est nyonso wana to lobeli na kati ya conseil national pona ke mboka na biso ba souci na biso nyonso ekoka kokokisama ndenge mokonzi ya mboka alobaki na discours na donc eza masolo ya kati masolo etali mboka na biso to lobeli nyonso ndenge nini to kobimisa mboka na biso na libulu esika ezali po ekokende liboso.
Donc ndenge ezali boye Conseil national ezali organe moko très important ya UDPS Kibasa. Ezalaki makangami mabiso ma Conseil national. Tolingi tokende na congé parlementaire lokola na Assemblée nationale esalemaka biso pe tosalaka yango 3 mois après toke congé, après 3 mois après tozongi tobandeli lisusu. Lelo eza makangami oyo tokangi session na biso po tokende na congé parlementaire ya Conseil national UDPS Kibasa. Conseil national est un prototype réel ya parlement ya mboka mais na kati ya parti na biso IDPS Kibasa tozana na mikakatu nu te ya ko diriger mboka po biso to salaka déjà nyonso oyo mboka esalaka na kati ya parti na biso to sali misala ebele to fongola ki conseil session na biso na mois ya septembre a to komi na décembre to kangi masolo po to kene na vacances parlementaires. IDPS Kibasa na kwa na ye balobi bango bazali déjà prêt pour na 2023, c'est-à-dire bazali kobongama pour na kopesa majorité écrasante na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe lisusu ko ba siège et belé na ba représentation nyonso ya mboka na biso na compte ya parti IDPS Kibasa Maliba. Po bango balobi bazali prêt yo ozali kokufela ba marche yo ozali distrait er yango yo bongamaka déjà po IDPS bango bakangi masolo po na 2023 ikoinda mabe Kinshasa et l'équipe partout. Mokonzi na bango Beltesco atiela bino na marché ba chips ya kitoko ezali kotekama partout. Somba yango pembeni ya ndaku na yo pesa mwana pe mukolo kasi kobosana te kotala logo ya Beltesco. Toujours na souci ya kosunga ba congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda bakour na bango ndimelanga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo Beltesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu ko bimisa ba produit kitoko pona ko sepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yoloka malunga ni na golia ezali ba snack oya Beltesco oye bimisiko oye ezali ko liama kitoko makasi ndakisa tozana ba croutos oye ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom oyo ezali na goût ya tomate épicée na ya goût ya fromage nyonso ezali ba produit Beltesco oyo moi na kata mesa oyo variété ya ba goût oyo ezali kopesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali kobakisama ozali kotia elenge ezali kobakisama ozali kolia goût ezali komata yango babenga yango croutos yango babenga yango boom yali kosala ke qualité ezali kosala différence na Beltesco biso toyoka wana poto sunga poto créer appétit de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na ba boutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pour la santé kitoko. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue. Kasinaninga a proposé ba émission ya kitoko eza déjà en ligne na chaîne YouTube na biso landa kasi kobo sanate ko s'abonner. Ajiko ezali association de jeunes indépendants du Congo. Na souci na biso na kati ya mission na biso
tozana posa ya ba jeune bazala indépendant. Donc ba jeune ba koeba kozala indépendant. Donc quand ils auront la charge et si ka bazala manipuler de gauche à droite. Tant que monico ba ebele ba jeune baza vraiment la distraction ndomoni agik à télémaki. La mission nae ko tambola bisika nyonso pona ko conscientiser ba jeune ko lakisa bango oyo bino boza lelo et cette distraction totale alors ceux qui besoin makanisi botie likolo pour mon que lobby est un meilleur. Alors partons la mission la biso d'abord avec Agiko est un laboratoire est un moule donc bisika to ko transformer ba jeune et pas la biso to za na posa et la transformation ba jeune. Donc quand on a la transformation je suis sur le plan mentalité. Donc une mentalité ya ba jeune na biso lelo est changé jeune akoka komiye ba soki azanani puisque lelo totali le passé total le présent est-ce que tout le monde a futur et kozala ndenge nini. Alors pour futur ezala malamu sengeli biso ba bilingage ya agik totelema na mission na biso tozana ngo pona koka komema jeunesse na futur moko malamu. Yango omoni transformation ils ont ça les manakati agik et puis face à transformation voilà tout ce qui wana te nous travaillons pour la émergence il y a un nouveau type il y a citoyenneté to limite tout le monde après 2 ou 3 ans tout le monde a musalani agik asali et combien de jeunes baza transformé. Très bien fidèle mukendi ndeko elio combien ko battre sur agik boza parti politique boza aspel boza ONG boza nini peza boza banani en fait tozali structure moko pona ba indépendant biso jusque là nous se lancer vraiment de façon officielle na kati ya politique jusque là tozalanga pona ko éveiller conscience ya ba jeune outi ko lobango siko ke marche ya la muka ifale zala tout le monde a mingi na ba marche au lieu bakambi ba moko ba kena marche ba kena raté c'est nous le jeune ning to kena na ba jeune na ba marche ce que to éveiller conscience ya ba jeune non tous aura un niveau ya ba marche té mais tous en sens ya responsabilité to mitia na place oyo elongo ba ni les marches ça peut une forme de responsabilité participer na problème ya oui bien sûr mais biso ba jeune c'est plus nous qui participons. Mais ba vieux papa ba vieux lou auto yebi wana ba on va kena raté biso to kena biso muto to ba balle ba gaz la kémogène nyonso wana ezaka biso parce que to lingi pe biso pe to comme na messi ya koza ba décision to so ka na ba marche té to so conscience ya vie ya mo biso bilongo ba jeune agir que bo selon ba source na biso vous allez ko soutenir chef de l'État na niveau ni maman journaliste différence ezali pardon s'il vous plaît c'est ça différence ezali na bande konyon soto yebi o ba association fatigue lo tout to yebi bima différence na bino na bango ezali biso tozali ko soutenir chef de l'État mais tozali ko soutenir vision ya chef de l'État ce qui chef de l'État le moins accueilli pas ko ya wana so ko na vision ya bien biso to na toujours visionnaire. Donc toza fanatisme ya chef de l'État mais tout on a sima ya vision na différence na biso na bango ya mo parlant de vision tu peux sa discours moko vision sur lundi likabuni ni obino bomoni penza tout bino par rapport ya vie sociale to peut faut ko ba mo para biso tout biso déjà autre ko awa na côté électricité na côté énergie na côté colia social nyonso alobi ke ba solution déjà les a prises mais ba tourner au bazo ba solution na baza un peu en retard baza un peu lent ya on yemo abiki ya ko ba décision mususu pour na population ya mboka Congo puis ça lobi tout pour na état de siège lobi que évolution eza malamu ya on na ko bien peu ko bakisa na point wana. Parlons de vision, parlons de vision, vous soutenez la vision du chef de l'État. Déjà, vous dites que vous n'êtes pas un parti politique, vous n'êtes pas une plateforme, je ne sais pas moi, électorale, ou bien strictement, bloc politique, mais vous soutenez la vision du chef de l'État. À quel niveau? Merci pour la moutuna de Konaomi. Ndeko auti koloba tozo soutenir vision et chef de l'État. Tant chef biso agig toza déjà na 4 ans.
ton existence na kati ya Congo. Et puis au début le président Félix a estimé parce que quand je parle de 4 ans, il y a quoi ça dans 4 ans. Alors, tozalaki en amboka, tout le monde qui mutu morote a ma vision ya ko mema Congo musika. Donc, Batunion se bazaki ko yala ba discours, mais biso to landi Félix tant le président Félix. Tant a un discours naé au moment électoral, tout le monde dit que c'était une bonne vision. Oh, Agik Azaki nango. Parce que sans doute, nous que Agik tourne autour de l'intérêt de l'homme. Il met l'homme au centre de ses intérêts. Donc, Bissouk et ben Bissouk, ils ont Moutoukara. Alors, de sorte que Félix peut aller, ma vision, il y a l'homme d'abord, le peuple d'abord, tout le monde dit qu'ils ont marché na Bissouk. Il y a un moment où il faut s'adhérer à la vision. Mais ce que nous sommes super lobby. Il y a une vision pour la collègue Félix. Et tout le monde dit que ça cadre avec nos fonctionnements. Directement, tu seras lié à la vision. À la personne, ni aux personnes, mais à la vision. À la vision. C'est que vous n'avez pas de position. Bon, la position que nous sommes à JIC, jeunes indépendants du Congo. C'est-à-dire, quand nous sommes indépendants, être indépendant, nous dépend des personnes. C'est-à-dire, nous dépendons de nous-mêmes. Mais nous soutenons au moins la vision des individus. Toujours qu'il y a même enterré année 2021 pour arriver à l'année 2022. Il faut changement de mentalité. Toujours ça dans mon discours chef de l'État, monsieur le président, moi on a incarné à papa. Yaya Nabiso Félix papa Nabiso. Mono ezwa makanisi ya papa tokomi wapi toza wapi peuple azonyo kwa ma peuple olela mobeko zo telema te est-ce que il faut tous la remaniement est-ce que il faut tous la mise en place pour bato batika moyibi pour bato batika manigance pour bato batika mabe est-ce que pour mutu abongola motema il faut azela mona arriver à mona Nzambe Jésus-Christ non bande kona ba congolais zo sanga soni lobi na suba appel na yo ki passe na lobi soki nazala kata député naza déjà honorable parce que baza ko honorer nga okomi ba biso makambo mboka mais soki nazala kata député a siège à l'assemblée tant mosusu ba donner linga ko changer mbala mosusu nga linga keleka ya délice sanga na papa na biso mboso ba injure wana linga eleka parce que na ebité bozo songela ba mandat na assemblée wana 3-4 mandats pourquoi bozo changer ni na assemblée nationale wana nga na ebike soki mutu bakobenga excellence il faut na ba qualité il faut na ba responsabilité moko boye ya valeur mais oya biso na ebité nga na soka soni na likambo babenga nga honorable député honorable président honorable boye tolingi ba fleur tolingi ba valeur mais na kati na biso bo moto personnellement ezoloba nini mutu soki yo moko vandi to benga jugement conscience o vandi le bon nini ya mabe on a sala nini ya malamu on a sala à ce moment-là on s'est jugé on joue quand même part des choses en tant qu'humain mais bakonzi ya Congo toza wapi bakonzi ya Congo tant on veut voyager na bapaya yo moko na bapaya za lokola étranger parce que ça considéré te lokola Colombo kana te mais tant on veut na poto besoin mona ba excellence ya baninga. Et ça l'a appris nous moi qui capacité on est à motema au senti quand même moi pas si wana que naza motuté liboso ya bato moi soni wana to bitia na valeur ngana loba makambo yo naza pona ko prêcher bino ba excès des ailes to ba ministre to ba nani ba député te bozana ka po ba kabela bino jipe bozana ka po bolongola bana basi ya bato bilamba basa ko kanga pe bino te na ba infraction bozo sala un ministre na bar na butu pendant la nuit azo changer ba couleur de jupon. Non, boyoka soni. Ngana okanisa ndenge ba humilier na koti lisolo yango. Ba humilier président à miniature, gouverneur ya ba Congo. Oui, parce que bato ba kende ko kanga e bazalaki na bonne naissance ya ko kanga parce que bazalaki na mandat. Mais la façon ya ko kanga ye azali quand même moko mokambi mboka tokaki courbe réhabilité courbe et kasaki mais il faut quand même ba cour wana soki denis to yebi na cour de cassation na cour constitutionnelle mais il faut tozala quand même bato ya mibeko ya solo au juste deux cours ngo ezala ndenge nini ba réhabilité ye ba tini mandat da mener na to yebi te naza muto ya mibeko te naza domaine la justice te nazolo ba bien naza na domaine d'information naza na domaine de communication. Et puis,
communication eza 4e force na constitution ya Congo. Biso ba journaliste tozande wana force na biso za wana. Au moins que bo changer constitution de bolinga. Mais tozande wana pona ko panza sango. Naza ni pour ni contre. Tant bozo kanga personnalité politique moko, il faut boana ba valeur na ye. Si s'agit même ya sala boloko, oui ya ko sala. Et puis droit de l'homme telemela makambo wana ya ko torturer bato. Na yo kinde ko mopanzisa moko ya force sociale moko na côté ya ba benga ba so ba opposant parce qu'il y a biso qui ba opposant parce que na Congo opposition ezala raté. To mona ki ba sheribo kende awa bazali ba opposant lelo bakanga munoko kaka tango ba mekika gâteau à pouvoir muto savani mama bazali ba lobaka ngana tinga makawana eza ba règlement de compte. Tout ça là ba telina ba mama to kansala ki bazaba leki ya Yesu mais lelo ba koma ba leki ya Judas pona lomenya. Eza soni tant que vous avez une personnalité politique, président miniature à province, il faut avoir de respect, il faut avoir de manière. Nayebi batoazo le lapon dans la police à Congo. Est-ce que tout ça n'a pas policier les gardes civils kala? Est-ce que na tête à la police ou na motobachaye? Il est du domaine. Ngale on a lina cité li kambo moko boy. Na est général moko songolo na ko cité kombo na lia ni 100 francs na parce que j'étais na est wana na zalaki na nzoko punda. Muto sala mbaka na général wana JP Bongwangeli na boka e passe ça ba qualité na est sala 5 ali ça c'est betate azalaka na politique moko kovanda na population et ceux qui ba magouye eza na kati ya ba province sali compte tenu même ya ba chapeau ya ba institution wana ya armée pour la police boka bino moko ba rebelle ya kuna balata même tenu à faire de ces utaka wapi ba musu balata la police ngana lobaki na remaniement nazo kamwa gelikambo o eleki na cabinet chef de l'état. Tant que le chef va promulguer à l'objet dans mon okonaye, il fallait changement, on est ça là dans 48 heures. Balobaki, il faut mettre l'homme à la place qu'il faut. Mais tout le monde a qui boutou, tout la mouka. Comme ici, cabinet chef de l'État, ça a côté. Il faut ça la peine, on se rappelle. Azana makambo ebele à Kosala. Nana kondana chef de l'État. Parce que bino na cabinet vous a embrouillé avec les notes que vous faites. Est-ce que Mouto a un domaine à quoi informer tant que population a ça va suggestion. Il faut que brosser combien de fois par jour nde motuna et tunami lelo bato mingi baye barate que il faut que brosser autant de fois la journée kasi e koma ranango kaka mokolo moko na tongo et puis ta mususu pa bosani bona ndenge reportage esalemaki awa na Nathan Siata Pepegi Ilunga des dents. Bato ebele na ville province ya Kinshasa baye baka importance ya minu pe ya monoko na bango te. Minu ezali fragile na yango ezo réclamer ba soins quotidiens et puis de qualité. Pour éviter ba carie dentaire pe ba complications oyo ezalaka mingi lié na ba mauvaise hygiène buccale. Pour garder minu kitoko peto pe ko éviter ba problème ya ba gencive eza nécessaire ko brosser minu 2 fois na mokolo. Na tongo pe na pokwa mwasi to mobali moto nyonso azali apele ya ko brosaka minu na tongo pe na pokwa. Kasi sima ya kolia ba sucrerie eza recommandé ya ko brosser monoko. Soki oza mosika ya brosse na yo to mosika ya ndaku zwa soin ya kotia mai na monoko pe oningisi e ko éviter ba déchets kotikalaka na minu. Pona brossage esengeli ko pona brosse o ezali ba poil souple pe lisse pona ko faciliter yango kokota na ba minu sans pourtant kozukisa monoko. Na tango ozo brosser zwa soin ya ko brosser na kati ya ba minu lekisa brosse bisika nyonso pe sala yango tendrement pona ko éviter kozokisaka monoko. Qualité ya dentifrice ezo jouer rôle makasi na kati ya hygiène ya minu. Il faut kosalela ka dentifrice o eza na fluor yango ezo renforcer makasi ya minu pe ezo lutter contre ba carie dentaire. Kasi pona ko batela popeto pe couleur ya minu esengeli kosalela ka bicarbonate au moins une fois le mois pona ko batela éclat ya minu na yo. Pour éviter mauvaise haleine, salaka to ko sokola ka minu tango nyonso pe koliaka biloko ezali na solo kitoko kasi kobosana te kolalaka te sans pourtant kobrosser monoko na yo. Parmi ba ennemis ya minu pe ya monoko eleki partout. Ezaki édition le 20 décembre 2021 on a zaki ne sengo mingi ya représenter les bino merci l'équipe technique et rédactionnelle le saki mosaki toko
Na sima caméra tozalaki na Peggy Ilunga, régie esimamaki na Timothée Kayembe, réalisation ezalaki ya Nathan Siata. Toujours na coordination et la grande lia communication Jimou Kingala bino tokutani très prochainement na souci moko ya ko servir bino ndenge to mesana osala la bino mosala awa d'une manière très professionnelle tokutani prochainement. Bye. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino